na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Bino nyonso boyambi ngai na nzela ya kaseti oyo na kati na bandako na bino. Mateya na ngai ya mokwalelo liloba oyo tolingi tokabwa na yo ndeko oyo ozolanda nga na kati na ndako na yo ezali pourquoi ozali komene vie ya bitumba. Thème na nga yango wana. Toke na mokanda ya Matthieu 4:4 natangi na kombo na Yesu. Kasi Yesu azongisi ekomama boye moto akoki kobikela kaka na mapate kasi azalaka na posta ya nyonso oyo Nzambe alobaka. Tomoni awa Bible lobi na biso moto koyo kobika kaka na mapate kasi maloba oyo ya Nzambe. Ona molimo na yo ekola oza na besoin ya maloba na Nzambe. Peuple ya Nzambe oze 4:6 lobi na biso toza kokufa pona nini pona kozanga koyeba. Likambo oyo yebi te moyo comprendre yango pe osaela yango ezate mais oyo yebi oko comprendre yango pe okosaela yango. Yango mukanda oyo Biblia eza maloba na Nzambe. Ezali Nzambe mutu a inspiraki bato oyo bakomela ki biso makambo oyo. Tango lingi okota kati na parole de Dieu otanga eloba na Nzambe pe o comprendre yango oza na besoin ya Saint-Esprit. Saint-Esprit oyo akota kati na yo banda mukolo yo oyambaka Yesu na bomoi na yo. Ye mutu akoki kofongola yo pe kososolisa yo maloba nini oyo eza na kati na makomi oyo. Mais sans le Saint-Esprit, soki olingi comprendre parole de Dieu na yo moko, na connaissance na yo moko, na intelligence na yo, okotanga yango pe okocomprendre yango te. Yango ignorance ekomema yo ya kosala likambo oyo Nzambe esi asala kati na bomoi na yo. Bible lobi ke yo po vivre esengeli o vivre na nini? O vivre na maloba na Nzambe. Tangu yo zali ko yoka liloba na Nzambe, tangu yo zali ko méditer liloba na Nzambe, méditer c'est-à-dire ozali ko kota na profondeur ya liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe o Bible lobi na biso eza vie et esprit. Esprit o eza na kati na liloba na Nzambe pe vie o eza bomoi o eza na kati na liloba na Nzambe ezokota kati na yo. Tango ezokota kati na yo esali nini? Evandi kati na motema na yo. Tango evandi kati na motema na yo yango pe ekobanda kobimaka na munoko na yo. Yango pe ebanda kosungaka yo na nini? Na likambo nyonso tu oyo ekoya ko se présenter liboso na yo. Mais ma sœur, mon frère, soki otangaka Biblia te, soki o méditaka parole de Dieu te, pe ozwaka tante ya koyoka basai na Nzambe à travers liloba oyo, okomene vie moko ya bitumba pour rien. Lelo tozali komona surtout bandeko na biso ebele par manque ya connaissance bazoko détruire vie na bango. Omona basi kitoko ba baby lelo pourquoi bakomi ko mener vie ya ba jeune bakomi ko détruire même ba santé na bango. Misusu bakomi ko kufa pourquoi? Parce que bazana ignorance. Bazako comprendre liloba na Nzambe te. Likambo oyo Nzambe esi asalela yo olie ozwa yango o utiliser yango ndenge Nzambe alobeli yo, manque ya ignorance ozwi yango na ndenge mususu, manque ya connaissance pardon, o comprendre yango na ndenge mususu, o komi pe ko utiliser yango na ndenge mususu. To moni nil pa Bible elobi na biso po biso to zala malamu po to longa satana, il faut to longa na ba gêne. Il faut to bundaka toujours na satana, tsoki tozo bunda na satana nde to kolonga satana. Bible elobi na biso bonga elobi na biso ndenge wana te. Pourquoi oyo Nzambe alobi na biso te biso tozali ko utiliser yango? Ma sœur, naza koloba te parce que euti pa nanga, mais na lingina la kiso mon frère ma sœur ozo landanga ke maloba o nazoloba na o eza na kati na Biblia. To tanga na mokanda ya Apocalypse 12:11 to yoka nini o Nzambe alobi biso. Akena mokanda ya Apocalypse 12:11 nga naza na Bible nga lingala ezape malamu yo ndeko oyo zolanda ngai na moma oyo olanda pe otanga pe na Bible na yo po mona ke maloba oyo nalingi koloba siko nazoloba na yo euti epai na ngai te kasi euti epai na nani? Epai na Nzambe. Bango balongi ye po na makila ya mwana na meme pe po na maloba ya Nzambe oyo bazalaki kosakola. So mona tangu bazoloba la biso bango wana ezali biso tolongi satana tolongi epona nini toza deja ya kolonga
alobi te ke tobunda na ye mpo tolonga ye sikoyo. Non, tolongi ye mpo na nini? Tolongi ye mpo na makila ya Yesu Kristo. Pe ya témoignage tozali kotémoigne oyo Yesu asalaki mpo na biso. Yesu akendeki na Golgotha, toyebi pourquoi biti ya Yesu akendelaki na croix ya Golgotha. Yesu akendeki na Golgotha pourquoi? Parce que ngai na yo tozalaki lisusu na communion na Nzambe te. Suite ya likambo oyo Adam na Eve basalaki na kati na jardin na kati na jardin d'Eden. Désobéissance na bango, kozanga na bango botosi liboso na Nzambe ememaki bokabwani entre biso na Nzambe. Yango Nzambe na amour na ye, lokola azalaki papa malamu, azalaki toujours na besoin ya bana na ye. Nzambe azalaki kosepela te atikala kaka na mwana moko Yesu Kristo, azalaki pe na besoin na biso. Avant kaka na kati na jardin, soki totangi na kati na jardin d'Eden kuna na Genèse, tomona te tango Adam na Eve basalaki lisumu, Nzambe abomaki nyama. Abomaki nyama, makila esopanaki nde na elamba alatisaki bango mpona kocouvrir nidite na bango, alatisaki bango poso na nyama. Asopaki nini? Makila. Po ete moto azalaki na soni ya liboso na Nzambe, moto akomaki na soni po amimonaki lolenge akomaki azalaki susu dignité liboso na Nzambe. Mena boningo na Nzambe na mawa na Nzambe alatisaki mutu elamba. Makila esalaki nini? Esopanaki. Esuki wana te mutu akomaki ko vivre na lolenge na ye moko. Mutu tellement Nzambe azalaki lisusu te, sans Nzambe okoki kosala eloko moko te na bomoi na yo. Okoki kozala na mwana na kati na ndako oyo ako vivre na vie ya moyibi ya kindumba to vie ya mabe. Soki liloba na Nzambe ekoti kati na mwana wana te, soki mwana wana botami mbotama ya sika te ke Yesu akota kati na ye, maloba nyonso okoki koloba na mwana wana ekozala pamba. Mais po vie ya mwana wana echange, esengeli kaka nani? Yesu Kristo akota kati na ye. Yango Nzambe aponaki tribu moko, aponaki Abraham, mutu moko Abraham. Nzambe ayebisaki Abraham na Genèse 12, na nzela na ye apambolaki Abraham po ete mabota nyonso bazala béni. Mais lelo toza koyoka bato ebele bakomi koloba ke Yesu ayaki mpona bamindele, babimisi baprofeti mosusu oyo ya baafriki kuna oyo bakomi baprofeti ya bato mwindu. Ma sœur oyo ozoyoka loba oyo nayebisi yo longwa na kati na ignorance. Nzambe aponaki Abraham, na nzela ya Abraham fale mabota nyonso mokili mombatanga na Genèse 12. Mokili mobimbesala nini? Ezala sauvé. Mission oyo Nzambe apesaki na nzela ya Abraham ba eshuaki. Toyebi histoire ya Abraham, toyebi histoire ndenge abotaki bana na ye, Isaac ndenge akende kobota Jacob, ndenge 12 tribus ya Israël ebimaki. Bana 12 o babimaki na kati na Jacob. Nzambe apesaki bango mission na nzela na bango nde fale mokili mobimba ezala sauvé. Mokili mobimba Nzambe alobaki teke ba noir bamindele, non, a déterminaki talobaki na nzela na bango fale mokili mobimba basala nini? Tobika. Mais ba eshuaki cause toujours ya désobéissance na bango. Batosaki maloba na Nzambe te, bazalaki incapable ya kosala oyoyo Nzambe alobaki na bango. Abraham abotamaki na tango ya loi te, na nzela Moïse loi eyaki. Loi eyaki, mais mutu azalaki incapable ya kotosa. Mais Nzambe na bolingo na ye asalaki nini? Azalaki kosopa toujours makila ya banyama po ete bato basala nini? Bazala sauvé. Mais malgré makila ya banyama, mutu akokaki kobika te. Yango na bolingo na ye Nzambe atindaki mwana na ye moko Yesu Kristo oyo ayaki, oyo akendeki ti na Golgotha. Batu bayambaki ete baboyaki ye, bamemaki eti na Golgotha pona nini? Po mission oyo Nzambe apesaki ye ekokisama. Diable ayebaki te, yakanisaki azolonga, nzoka ezalaki échec pona ye. Tanga memaki Yesu na Golgotha, Yesu akufaki na Golgotha,